Chokomone chimachuta chikofochea chopayo. No image. Banza Samba ya Congo. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. La mort est là. Elle frappe à toutes les portes. Si tel est le cas pour vous, Global PM Service Funéraire vous propose des solutions pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et tous les êtres chers. Adressez-vous vite sans attendre au numéro 25 de la rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge, chez Global PM Express, service funéraire. Pour l'enterrement de vos proches, les services funéraires de Global PM vous proposent des cercueils, pierres tombales, la cérémonie funéraire, le corbillard, le catafalque, la fanfare, le cortège et l'escorte, des chaises, les transports des membres des familles, bref, la couverture de l'événement funéraire, avec reportage photo vidéo. Vous payez à Paris. Global PM Service Funéraire rend tous ses services à Kinshasa. Venanga mvule to kufeli wana ki mutu na yo vraiment lilobani no loba vraiment nako ba pona venanga pepe bipoli pepe na fulu boye bika na ko tala musique à l'époque on avait ça petit bani et ça so bien donc on a beaucoup là comment lukae dili wana banini tout le monde avait beaucoup donc et ça so manga vrai donc à tel s'appelle la musique attends la musique ya kama mobulu bani tout ça là vraiment on sait maman tout na baya yo yakini on va vivre chando pas participer surtout qui sont dans chambre oh il y a vraiment et ça bien pour na to le liwa avec chando quoi donc on sait vraiment vraiment quasi tala kaka temitika TV PP malgré toi souffre trop maladie avec puis vieux pena quoi donc vieux pena ya koto ah baleki na yeba yebi kama sanga basongo na suka aspirine tout bango tout donc toloba mingi te makambo continue tolobela o tolobeli non président Mvula c'est gros la ite la mo loembo moko te boye ah vraiment vena eloko on le la chando eloko na ye sengolo sisina sengo la sisina tala na mwa mo kesima andi maki maloba ya mama ana leli osonga Président Mvula kacho mo maloba président ozaki chanteur la maison mon qui oyemba ouais oh mais la moni mo niya so la penzo kende ya niya sezali yango na eloka sala biso lisusu quoi pas salama Victoria donc aya maître mango kuye lele malingi na zueteo aya pali mwana suka donc talaka respiration aussi là trop mais zengolo zizi na pena donc wana utana académie soto wana kete mena ye mo vieux fondé pour la même vieux la musique bana seti to minga on le besoin te poso comme le voilà trop le babuzo ba quoi to continue est-ce programme matanga webi programme matanga mande sko yo na ma programme te oui donc il te rota il a kaka bana njili kudu wana ngijama kamwana te donc ils ont bien organisé donc to koza biso tout donc côté wana njili donc il ba tika kate tala kaka ya kalaté ba to ça leni nae anniversaire nae pour ça allait bien bon bien tout kende parce qu'on a beaucoup nzambe ma trop quoi on a les aliments qui pendant ça au Congo et dit les caméras et dit image donc ils a yéné dans le panza ba sango tout ya Congo bani tout
donc filmage yango eza aye quoi donc direct kozala ka direct kaka na banini yango kwa internet banini bokomona mona donc eza ndenge Jackie Bilengi tomoni mabwe po aniko Jackie tolela star na biso papa na biso donc accueilli pasi pour la musique congolaise quoi. Papa on te dit comboter Jackie. Papa Bipoli donc tolela et atiki biso vraiment pour ça na et s'il a été c'est vraiment pour ça tous années kaka parce que notre chance cette année une fois grâce à bien notre César Loboko na monnaie une fois tout cela n'est pas bien na carrière na ngapesa moi 2 ou 3 conseils il y a carrière nanga quoi na vie nanga to solo année déjà même 5 minutes ko qui a couffé et ça biso passi to kutana kaka so côté ba olela na salle to lela to partager ma famille na bana parce que le Zambia na biso nyonso donc voilà. Merci Jackie Bilengi vraiment la monnaie benda souci les akati na yo alors papa Ricardo bonjour hein? Bonjour. Bonjour. Toto pour faire la grand frère nayo papa nayo na kombo ya Bipoli vraiment ba si biso ko zali à la maison ozo travailler moi muke yango na yaki pona passo micro balanda pendant ça Congo ba lando na minute yo bali ba yo kata moi ba condoléance nayo par rapport ya liwa ya papa na biso Bipoli on le bini pour rapport au respect le chakota ba wana utu na tika ko monete na yoka yoka na banzembo ata nzembo moko la kangate parce que ba vena ba nzembo banzembo passe vraiment mes condoléances vraiment na famille na bango nyonso donc biso ba artiste ba na bango to tikali awa to zo bunda kaka pona mboko na biso Congo po Congo na biso et qui n'aura toujours le bosso nous allons mes condoléances donc on est là na ça va fiche pas Michel Kombe pas Mangunza tout ça amen na mon pe susu hein image aye lisu akoba ekota tina mai memona nous continuons bango na Michel Aigle ba tout ça donc travailler mes condoléances belé vraiment papa Ricardo na yeba artiste valela ke na loyembo eta que yo oza animateur chanteur oko sepesa balandia pendant sangwa Congo te étoile d'amour top modèle Tania Bayo et puis Misamu Diamataina Gisèle Umba Diamant Noir Bayoka moi Evre Zarkat na quoi biso aba tumo tolingara place oyo mawe zaito ma penze mamawa ato kota ba délire na biso na nzema mokili o ba pesa kombo nzema mokili zala mokili te nyonso na nzambe parce que ni mto sala biso o sala ngo so yete matro saison la cape saison de pluio tangwa moye sala cape tangwa butwe tsalio masila mobalio ikolope la te mabena malamo nzambe pesa ta ye akuga te quoi vraiment akuga vraiment te parce que n'habité quoi saison la cape saison de pluio tangwa moye sala cape tangwa butwe salio masina mobalio ikolope na se mabena malamo Michel Aigle Rolive chinois ino marché ay anabilisa mama kede bayaya kede ya ngayo kede ya Michel comme papi mangu sa aliment voilà. Merci artiste vraiment en tout cas salinga pe moi sengo mingi comme on artiste talentueux netiyo mais to linga to yamba yona émission mobimba vraiment on est là vraiment donc nga sosinga za ngani bino parce que ba milio na witaki ya ngeti na katsa kimo ngambu ya mboka succès na ngapeka kuna batukani ba bisinga te fo zunga vraiment mboka no la source donc source quoi et siga vraiment bakunda pano mutolo no quoi donc ya omuntu ngasikoyo natala elo ni kino sala bango bana Kongo sepela mama yebisa ngayo soki tobota mama pasa tobina ka kedo yebisa ngae
Dani dende Real de Madrid. Bidena yena chassé. Bidena wo, bidena yena robo. Ale denda ka waroko burugutuma. Yo ma, denda mama, tinda kuna yo. Na pekisi setsa yo kakate. Tala setsa zo tumbulanga ye kindumba zo sale zo legelanga yo. Setsa amone langa yo. Senza zemozo wogo akasoyi Oh mamoti gatiki biso donc biso pe média toi na mawana biso quoi donc que son âme repose en paix car ba bi artiste a kufa te pour ba œuvre et le ba toujours na place na tozali ya je crois marambo ya les lotés à tu ben nao je sais viens nga juste katanga les gars katanga benga na 2h du matin pour na marambo mais portable nga ezaki ya okanga na rappeler le na tongo na rappeler mais papi comment vivre pour la kufi yo kangi portanga vivre na qui décharger on a vu na biso ya palais vieux mon vraiment toi apprécié depuis longtemps donc et ça se passe que via Keboye on avait des projets autour ça la plaie mais via Koufi que son âme repose à paix. On est ensemble, tous ensemble pour nous soutenir vieux. Je crois qu'il me bien mis sur Toloba. Tout bien à Paris, Belgique, Suisse, Allemagne, Suède, partout. Tout le temps, mon programme est intérimé à vieux. Donc du coup, on est ensemble vraiment. Et ça passe. Mais il y a bien dans le Besselon. Et quoi les personnes en a tout ça là, ni obligé tout ça là, na yo na biso, ba tout ambogoyo. Ba musicien, ba combattant, ba tout autres à Paris, tout côté la prendre sur la vie, ça va bien. Merci président Papi Mangunza, Azaï Mokopete, Azabena, héritier Moulele, Balobi. La bonne sanité, mais Nangaï, héritier Moulele, héritier Moulele, l'homme sage quoi. La tigre héritier le rapport dans il y a papi. Héritier Moulele, via Autokufa, Autotikabiso, yo zappé, mon gars, producteur, jeune producteur, ou à Salra, Makamamine, na Paris. Alors, moi, message pour la famille à Baby Poli, n'a pas la même batikali ba orphelin. Nenge balobara, une minute de silence, on est net, pour na papa, yaza papa, ngana za mwana, mais balobi na mokili, tobo tamara, tokufa, on est un ministère, ezali œuvre en Zambie, toko comprendre en témoin. Zambé azwa lokumu po biso tout bengami awe et papa place akei akende na kimia na mokili to vivraka pour le bito zonga et pas ya nkolo na rosepela mingi makambo eleka na kimia baza ba papa oyo basali biso lelo tozala na kati ya France. Et Nzambe azwa lokumu na bolingo na ye oyo asali mama na bandeko na ngai ezali mokano ya Nzambe. Alors Nzambe azwa lokumu po biso tout bengami bakufi papa ke na kimia biso pe totikala na kimia mingi rolbeza te ezaka Nzambe azwa lokumu parce que ezali via kufi obini mingi akolobisa te towana bamawa na biso kaka ndenge ezalaka kaka mawa eza wana pene donc biso soki tokomi lelo na bapoto eza mpona bango bato basala idéologie wana ke vingi tolo ezala lelo biso oyo toye poto tokomodondwa mpe po bango bato batrasa banzela vraiment place aza nayebi kaka ekuta so king kestere meneya akekuta bapapa wemba akekuta bavede baba akekuta mwa bato ebelebele bavie ya mpania vraiment nzambe asunga ye ayamba ye wana mwana ye donc bomoi na ye epemba na kimia toza vraiment de guerre na famille na douleur oyo oyebi ke eyelaka bato tu Châtelet, on a un bien aussi porté en haut. Moi, courage, on a ezala. Moi, le yembo, parce qu'on a peur de si.
père mudada okanisa ye te na mwa loyi mwa moke te biso nakanisi ye na opesaka mwa dimi mwa Dimitri malgré ya Faustin mais ebimaka mwa si nalali na lotindo to ya mabe anga nalela nalali na lotindo to ya kuno oyo bayitaki nga na motalaka ye nasambeli misioni nasambeli kintwadi nzamba katolike bamompe balingaka boye nasambeli mpe balongo sambela mizilma ye nalela ngai nalelaka lalala baya ye nalela ngai nalelaka lalala baya ye siko ntango ozoyema nzembo ozokanisa nini mais ezosala pasi esala pasi ngiangi na makuntima donc vraiment pasi ngiangi na makuntima Vietnam Vietnam kutu te mais père sans bomo père sans bomo parce que il est mis mon combo sopeda donc motoliongo na King Steker enemewa King Steker enemewa motoliongo na elemi vena biso bipoli vraiment zamba zo bomoi na yo na kimia oza bango ya ye bana na ye vraiment minga olobeza te ezalaka tokutani wapi ya plus soki nasali donatele ya nzwaka bato baoyoka mpela teles to monastere na bata tramontina twakartaka ngai ngai mokombo so mpenza makolongo to libokolo moto liongo mpenza na selembao so twakartaka moto liongo na yolo nakoki koloba te parceke nasenga omona zeisi na ngalema moko ya kosakana te na oplere jacques vietnam wana vie na biso do na plere jacques vietnam doti boomona stene ngalema mpena misioni boye dodo fankenda parceke pasi ngiangi mpena tropicana tv esala pasi dokoperdre de paire du coup vraiment nayebi ke place kozali bandeko boolanda ngai bomeka bao mpe basololaka na famille bomeka kosoutenir bango ekozala bien makasi merci vraiment na bandeko. Informations et renseignements au 01 44 92 82 85 ou bien au 06 52 56 67 16. Demandez Global PM, service funéraire. Un service de qualité. Un service pour accompagner dignement la personne décédée. À Kinshasa, rendez-vous au numéro A25, avenue Bongolo, quartier Matongé, commune de Kalamou. Ou bien composez les 08 87 37 22 14, précédé de 00243 à partir de l'étranger. Siège social au numéro 1 de l'avenue Kabongo, quartier Binza Delvo, référence La Lou. Pour Omitungi Samali Susute, au Fouti na Paris, Bakokunda Ndeko na yo na ba service nyonso na Kinshasa. Contactez Global PM Service Funéraire na adresse Oyo. Patrick Maloavengi 31 @yahoo.fr. Global PM Service Funéraire ezali pona moto nyonso. Au Fouti na Paris, misala nyonso esalami na Kinshasa. Lisungi na tango liwa. En tout cas, Patrick Maloavengi ebongaka boye. Ya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko panza sango ya Congo edino image kitindindi chakudidi so taite ba chekao.